Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure, émission Nabiso, et côté Libino, na nzela ya télévision, na nzela ya tablette, na nzela ya téléphone portable. Donc, vous continuez à toujours s'abonner à la chaîne Nabiso, Gemidor Télévision Borotikala, jamais qu'on a la décision. Donc, Gemidor Azana, Kosé Labino, Moussala, Oyo, tu préfères Kosé Labino, Yango vraiment Tosé Labino. Le lobo to robeta masolo mukie, Tosé Labino descente na résidence. Donc, na donc to sali descente na résidence ya né mon entier. Donc, besoin mon araga na simalanga awa. Donc, simalanga oyo etambola déjà. Bilili o etambola presque donc monde entier batu bayebi sima o. Donc, toza awa vraiment lelo na résidence ya né mon entier. Toza ko solola. Na bateau yo bazaya bureau na ye baroye bana répondre quelques questions to retourna bango pona à propos il y a événement moro ba uti pena kozala na événement moro ya munene donc ba mituna toujours et kozala ra ya ngai mais ba réponse et kozala ya bango donc bonjour papa. Bonjour Mopanzi Sango Matengo. Bonne santé papa. Santé ezamwa malamu. Papa, donc il est à la résidence, il y a les grands maîtres né mon entier, mais donc il est au dans la résidence, papa, Ogi qui s'est présenté dans Balandinho sous Bazo Landabiso à travers les mondiaux aux anani. Donc, na kokolo bana terme au travail et pas papa Nabiso né mon entier. Non, ngana za délégation. Oui. Na yaki na bangunza. Oui. Meza ya solo ke beto bakongo nsikuwe na yeto. Tekila mwana nkongo kabaka mpova vayutiria batu binda menenku kisonga. Isavo nkumbwami newa ndwenga watumbwa ngena mfumu ngimbi mwana mpudi. Matondo. Elingiko loba na se présenter ezandenge na biso bakongo bakoko na biso batike la biso. Oui. Na yaki awa na zamoko kati na religion ya fumu mwanda nsemi. Mais na yena délégation ya bangunza. Ote bangunza bautiko batali bamonike bandana époque. Oui. Ya vita. Ya vita salaki tangu musala ne ekomi prayer kosila atiki angona fumu kimbangu. Oui. Fumu kimbangu asali tangu alingia longwa atiki prophecy. Alobi ngai nazokende kasi nlongya Kongo akoya kosala musala oyo ngana tiki akokoba kosala musala wana. Oui. Yango wana nlongya Kongo asia ya kala kombo na ye fumu mwanda nsemi yenda sali musala munene kasi asali musala bangunza nyonso. Oui. Bakoka kiko landa yete peko yeba musala oyo auti osala ti. Ok papa, est-ce que okoki ko expliquer ka moi mukina balandinyo sou bazo landa biso mongunza omeka un peu ko expliquer bango mukie na lingala elingi ko lakisa nini parce que bazo landa bazo mona kaka ezaka moi terre à terre. Matondo. Biso kati na bonzambe na biso bakongo. Oui. Tata nzambe oyo ya bato nyonso asala kalikambo moko te sans kokitisango na basali na ye baponami na ye de bango wana tobengaka bangunza oyo ayebisaka makambo ekosalema me ya ayebisi bango yango avant. Oui. De batu bazwaka ba prophecy bango wana tobengi bangunza batu basalaka musala ya munene ya tata nzambe. Oui. Balibera kabatu bango wana tobengi bangunza. Ok papa, to uti kolanda bien awa o uti kolobaki bangunza nyonso ba uti de part et d'autre ba confirmer que ne mwanantie minde aza oyo message kimbangu atika kinde bango nyonso ba yaki awa wana siège. Bango nyonso tangu bayeko sosola ke tozosala mabe biso bangunza. Oui. Bo fumu kimbangu atika prophecy memwa yeto kene mona peto kene tala mutu wana batikela biso mukolo na biso nyonso basala ki angote yango bayeko mona ke no tika tokende kokisa prophecy ya fumu kimbangu
yango bauti awa bango nyonso baye awa baye kokokisa profesia Mukimbangu koya kopesa nkembo na oyo ye atikalaki koloba, oyo ye atikalaki kobikola, oyo ye atikalaki koprofetize aya kozala mokonzi ya bakongo nyonso pe ya baindo nyonso kati na mokili oyo. Oui. Yango bangunza bakonfirmango baye kokokisa yango pe baye kopesa ye nkembo mpona kopesa ye nkembo kati na ye ayeba ke bangunza bakomprendre pe comprendre pe batosi yeke ye mutu aza mukolo ya banyonso pe ye mutu aza lobeli leader ya bayindo nyonso. Ok papa, donc bangunzo nyonso ba confirmer wana bazaka ya Congo central bien baza pe ya ba province mususu parce que otangi kaka ba uti matadi ba uti boye bazaka ya Congo central bien ya ba province mususu baza na kachwana. Na sepeli malamu ndeko na ngai bangunza bauti na province ya Congo central bamusu bauti kati na Kisasa awa bauti kotala ya liboso na lingina lobelo likambo moko ke likambo nyonso epanzanaka na mokili ebandelaka na esika moko boye be likambo nyonso ya bakongo ya bayindo ebandelaka na Congo central. Oui. Mukimbangu abandela na Congo central, Yaya Vita abandela na Congo central, yango wana pe Mwanda Nsemi longi ya Congo mutu wa Congo central de yango wana elingi koloba ke tangu batu wa Congo central bafongoli nzela balakisi nzela na bangunza nyonso de toyebi ke lobi wana kuna bangunza nyonso ya ba province nyonso na ya mokili mobimba. Oui. Bakoya kokokisa mokano wana. Ok papa, donc balandi na biso basili pena na Orlando ndenge osili na royeba na ro expliquer donc par rapport ya bangunza nde bakutana ki bango nyonso awa message clé et pas fumu ne Mwanantsemi ezalaki nini matondo message ya clé ya fumu ne Mwanantsemi asepeli ndenge amoni bangunza bautiko baye kotala yepe kopesa yenkembo pona kokisa profesi wana ayebisi bango na yambi bino na esengo bokende bosala musala oyo toyelaki kati na mokili oyo na musala nanga o na salaki bobonga mapona zopesa bino buku oyo nakomaki po bopanza yango mokili mobimba po batu balanda oyo za makomami oyo na yelaki kati na mokili donc apesi bango elaka ete akopesa bango buku po bapanza yango mokili mobimba pote akomaki buku ya bayindo nyonso kombo ya buku wana Makongo Makongo okoki kamwa ko expliquer biso kamwa mukie kako ekomama na kati ya buku wana ndenge olobi Makongo donc na balandi nyonso bazotala biso à travers le monde et ezala ya Congo central ezala ya Bandundu ya Kasai donc bango nyonso bozala na kamwa ideka mukie na kati wana ata mwa phrase mo boyeka ko eza touchant na kati wana okoki ko lobela biso yango na balandi nyonso bazolanda biso bayeba matondo ndeko na ngai ezali pasi te buku wana Makongo eza ekome bakomi ebandeli ya mutu mwindu pe suka ya mutu mwindu pe nyonso oya bunzambe ya mutu mwindu. Oui. Bomba mikati na buku wana ezakati na buku wana nyonso na ba prière nyonso. Oui. Ya mystère ya bukongo ya bayindo ezakati na buku wana eza livre moko très sacré kati na biso bayindo boko mona pe extrait ezana kati ekopesa melabino po bomona po etanga makipe mwandambo. Ok papa, merci beaucoup. Message na nini ekoriko zala par rapport ya religion ya ba yindu na ba nyonso bazana banda ko bazana besoin ba ya awa okoriko pesa bango message le roi nini ya solo mutu oyo ayebaka bonzambe na yete azalaka mutu akobunga. Oui.
yango na sengi na bayindo nyonso ya mokili mobimba baluka bonzambe na bango balukela bonzambe wana bisika mususu te bonzambe wana eza kati na esika oyo tovandi bonzambe ya bayindo nyonso awa nde ebombami mutu nyonso atelema aya koluka bonzambe na ye pote kozanga koyeba bonzambe na yo oza ya kobunga oza mwana libungi. Oui. Donc tozo senga na batu mwindu nyonso baya po bonzambe na bango nyonso mabomba mi nyonso ya bonzambe ya batu mwindu eza awa. Ok papa, donc merci beaucoup na ba question nyonso tosili na rotuna yo osili na ko répondre biso toke pesus na ngambu na ngai tozana papa awa na na royeba un peu rotuna yesu quelques mutuna a royeba na ko expliquer biso. Merci papa, vraiment merci beaucoup osili na Rolanda papa wa ndwenga asili na ko expliquer par rapport ya religion ya ba yindu précisément ya maître né Mwanantemi. Donc nangambu nangai toza pena papa na biso afani. Ah, bonjour papa. Bonjour. Bonne santé papa. Très bien. Papa kombo nani? Kombo nangai Buta Lubongolelo. Oui. Mwana nanga mfomona. Yenge kenu mutapika masi. Ok papa, tomonyo kaka olati polo ya BDM okoki ko expliquer biso kamwa mukie oza membre na kati ya BDM ben obetika ka tour awa. Merci beaucoup. Ngai naza parmi ba cadre ya BDM Bundu dia Mayala parti na biso. Naza président urbain ya ville ya Matadi na kati ya parti na biso Bundu dia Mayala. Voilà, merci beaucoup. Ok, tokoki kobeta kamwa ma solo muke na parti na biso BDM okoki na ko okoki kamwa ko talisa balandi na biso nyonso bazotala awa komande nini muto akoki ko sala fo aya ko sadere na parti BDM. Merci beaucoup. Parti BDM eza parti moko national. Président national, c'est toujours l'honorable président Né Mwandatsemi. Oui. Nana souligné que bandeko nyonso bazolanda biso fo ba kanga keno Né Mwandatsemi azana biloko mibale. Azana église et puis azana parti politique. Oui. Donc mutu nyonso azana église na ye azape na parti politique na ye. Mais mutu nyonso azana parti politique na ye akoza la peine église na ye te. Na pesi exemple. Ceux qui yo za par exemple chrétien catholique. Au sepelaka na ndenge Né Mwandatsemi leader na biso a défendre la province na ye. Ozana ba ambition politique. Osadere na parti. To yambio na parti, to zana posa ko yeba église na yote. Mais parti zana posa ko yeba ba idée oyo na ngona parti pour na ko conquérir pouvoir. De moi différence tangana pesa wana comme ngane na zabu na za président urbain ya BDM ville ya Matadi. À part président urbain, je crois que on a abonné aux réseaux sociaux. Nazape initiateur ya opération moko na sala na kati ya ville ya Matadi ba benga na kombo ya Nzo Munanzo objectif 2023 kwikaba. Même d'ailleurs na slogan na biso to renforçango to lo baka toujours BDM science, BDM conscience, BDM volonté politique, science conscience, volonté politique, science conscience, volonté politique, objectif 2023 kwikaba. Alors pourquoi nous parlons de l'objectif 2023? Yangona to yaki ko initier, na ko initier opération BDM Nzo Munanzo. Parce que beaucoup de gens na kati ya Congo central bazaki na confusion trop. Olata polo ya BDM, ba komi bien BDM, mais yazota ngo BDK. Or BDK c'est ça l'église. BDM c'est la politique. Alors yangona to lansaki opération BDM Nzo Munanzo poto banamena ko faire expliquer porte par porte mission ya BDM ezanini, mission ya BDK ezanini. Aujourd'hui, opération wana est portée ba fruit et belé. Ce qui lelo toto mona mbuta muntu wandwenga auti komema une forte délégation ya bangunza nyonso ya Congo central. Oui. Parce que ba comprendre mission na cadre ya mission oyo ya opération to salaki ya BDM Nzo Munanzo. Yango drainer bango ba comprendre maintenant qui est Né Mwandatsemi. Quel est l'objectif ya Né Mwandatsemi pour na intérêt ya province na biso. Nini Né Mwandatsemi
à défendre na kati ya province na biso. Voilà ba retombé yangwana zomona kino ba forte délégation izoya pona ko consulter kuku nyongo na biso et puis pona ko zwa sagesse et pona ko zwa mayele ndenge nini ya kotambola. Voilà na beaucoup fait na ko yebsa yo na o etali politique ezandema. Ok papa, torobeta kamwa lisolo mukie na kombo moko outi ko bimisa awa B non nzo monanzo. Donc okoki pena ko expliquer na balandi nyos bazota la biso bayi ba pena na ko comprendre bien parce que aucun nango kamwa vitesse okoki na ko expliquer na balandi nyos bazola na biso à travers le monde ba comprendre nini ezana sima wana pe nini batami wana. Merci beaucoup. Bedem nzo munanzo. Ezana ki Congo se te transformer na lingala. Bedem ndako na ndako. Donc objectif il y a opération na biso to lansaki depuis le 20 juin 2020 eza objectif il y a ko kotisa parti na kati ya ndako nyonso o eza na Congo central. Parce que ndako moko te na kati ya Congo central ekozanga membre ya Bedem. Yangwana to lansaki opération wana nzo munanzo. Donc ndaku na ndaku. De to tambola ka ndaku na ndaku ko pesa information, ko pesa ba enseignement ya mfumu Mwandatsemi na nzela ya bundu dia mayala, ko sensibiliser population et puis ko préparer population, ko faire adhérer population ba ya ko appuyer liste oyo ne Mwandatsemi azo mene na kati ya Congo central parce que balobaka kintwadi ki va na ngangolo. Donc l'union fait la force. Na union wana mena futuza obligé mena ya ko sensibiliser population. Yango to ça la opération ya nzo munanzo. Merci. Ok, donc opération oto uti ko landa na ba réponse na obé donc lobby na ndako nyonso eza na Congo central. Est-ce que ezaka ka pona ba Congo bien za pe pona ba ndeko ya province mususu? Merci bien. Bedem bundu dia mayala eza parti politique national. Article 1er na biso parti ezofongama na ba fils na ba filles nyonso ya République démocratique du Congo sans distinction de race ni de tribu ou de religion. Oui. Na to ba introduction na ngake no biso awa tozo tala église na yote. Tozo na posa église na yote. Tozo na posa nde ba idée yo zo mema pona ko Bedem a concrétiser ba projet na ye. Ya ba projet na ya société. Alors Bedem est concerné parce que partout tu dans le Congo central, d'abord, tu par exemple, beaucoup de parti par exemple, le Palou, leader na bango azam tabandu oui. Mais quand le que na kata bandu nukuna ezaka bata bandu bazana kata parti wana. Ba Congo o bazana bandu. Bazape na kata parti wana polo na Palou. So tu par exemple MLC, leader na bango azam Équateur. Na Équateur bangala bazakuna. Kolbateke bangala bazana Équateur. Ba Congo pe bazana kata Équateur kuna. Omona pe ba Congo bazana kata MLC. Tout comme biso Bedem. Leader na biso azam Congo. Na kata Congo central, tozana bangala, tozana ba Shwaili, tozana ba Luba. Oui. De tout comme na kata parti na biso, ezaka na ba Congo te. Mais mutu nyonso oyo Congolais nyonso oyo azova na kata Congo central, azana droit ko s'adhérer na kata parti na biso. Yangwana musala tozo sala na cadre ya opération Bedem nzomuna. Dezo kipete ke no, ndako oyo mungala vanda kata ko kota na ndako to sote ndako. Tozo kota na ndako nyonso. Ezala oza mungala, oza mushwaili, oza muluba. Tant on va na kata Congo central, parti politique ezaya yo parce que tant on est Mwandatsemi azo défendre ba avantage ba cause ya Congo central. Yo oza mungala oza mushwaili oza na kata Congo central. Yo pozo bénéficier na ba avantage wana non. Soka lobi ke non na telemeli X eloko Y eloko. Tant Bedem azui gain de cause. Ezaka te ba Congo ba ko se réjouir na gain de cause azui wana. Oui. Mais ezana mutu nyonso mu Congolais nyonso oyo azana kata Congo central a ko se retrouver na ndenge leader mu Congo au seton pona na koyeba ko réclamer eloko moko bo. Na pese exemple nzela péage ndeka na yiki bona sali constat wana 20 ans nzela wana sila ka dibo wana sala nzela wana na 2003. Oui. Il est la réhabilitation à route nationale numéro 1 et si la kate il est là. Maintenant, tu es obligé maintenant de chama kele les ponts là on est ici là. Quand est-ce que ça va nzela mususu il y a 4 ya ba village pas biloko ezana 4 ya ba fond vers fond ya village et bimana na ba centre ville.
mais ba chinois depuis babanda ko sala nzela ya Matadi kini depuis 2003 ti 2023 kuta banso babandi partio basilisi kuna kota Kasangul ekufi bake kota Kasangul basilisi na ina katika na Mbanzangu ekufi basala na Mbanzangu na bandela Matadi ekufi donc yauka basala nzela mo yauka basala or na 20 ans na tronçon ya 350 km yango te bakosala ngo pendant 20 ans. Oh, 350 km sur l'hôtel, c'est pour ça que peut-être dans 5 ans, mais pas dans 20 ans. Alors, nous sommes maintenant. Nous avons beaucoup de mal au séton. Nous avons dénoncé yango. Ceux qui ont gain de cause que nous avons pratique complètement essili. Les Chinois ont longué la route nationale numéro 1, bakoti na route secondaire pour permettre que soit biloko ezo pola na kati ya mboka et bimalango na ba centre commercial. Donc na yo mu Congo na yo mungala na yo mushwele ozana kati ya Congo central oko se retrouver parce que biloko euta na bamboka ekoya okolia yango grâce à nini ya Bundu ya Mayala a dénoncé et puis a landeli yango donc yango na ba congolais nyonso ba o bazana kati c'est nazo ba mingi na Congo central parce que ngana za président urbain précisément na ville ya Matadi ba Congo nyonso bazana kati ya ville ya Matadi donc message oyo est concerné bino bedem eza église ke bedem eza parti politique. Donc, dans le parti politique, tu as une poste à l'église. Tu as une poste à l'idée. Parce que tu as sur la bonne journaliste. Je pense pas qu'il y a une église dans les années. Parce qu'il y a des politiciens. Il y a un message, il y a échangé la question. C'est tout. Donc, il y a un cadre d'opération. Il y a en tout cas, ils ont fait un succès. Je crois qu'il y a une image. Opération Yanzo Munanzo auto lancée depuis 2020 et pesi penza mu Congo nyonso mu Congolais nyonso au azana kati ya Congo central à comprendre qu'est-ce que réellement Bundu dia Mayala ni réellement Bedem. Oh, ok papa, est-ce que naba ndeko o bazana ba province mususu bazana besoin baya ko s'adhérer na Bedem bakoki ndeti ko sala ndeni ni place bango bazwa mi wana fo batika place bazali baya kaka na Congo central bien binope boza à travers ba province na biso nyonso ezana République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Je crois que parti na biso c'est parmi ba parti o eleki na ba prisonnier na monde. Oui. Parti eleki na ba prisonnier politique, ils a parti na biso. Alors, j'ai lancé appel na chef de l'État parce que tozo kene na mois de décembre ba grâce à ba prisonnier. Ce qui vraiment il y a tout déjà na mois de décembre. Le mois de décembre, tozo kene na suka ya mois de décembre na suka. Chaque fin ya mois de décembre, chef de l'État a grâce à ba prisonnier. Les autres ont dénoncé la pratique de l'Est. Le chef de l'État a na tonions na haute voix que tu as agressé na Rwanda na Uganda. Alors, biso parti Bedem, tu dénoncé depuis 2007. Tu as la marche na Kinshasa, na Congo central, tu dénoncé le Congo au Congolais, les Rwanda au Rwandais. Tu as dénoncé que le Congo est Congolais, Rwanda est Rwandais. Même na Kinshasa, bazaya au Kangabazana Ndolo. Bamusiba zakina kini bakine ba même on a angenga yangona chef de l'État le rôle à comprendre pour ya zala kitambe sala ki marche wana Joseph Kabila mutazaki président ya yé ayo kuta bandeko la bazaje na prison yépe ayo ko appuyer idée na biso ya marche de sala ki wana 2017 alors que nous sommes agressés les M23 et soutenus par les Rwandais alors ils ont occasion pour na biso ya ko pesa message na président de la République mon Konzamboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi aye ba quand même ko grâcer ba ndeko na biso wana parce que ba souffrir depuis 2017 ba kangama ba yibe eloko mutute ba beta mutute ba boto eloko mutute mais ba dénoncer ki ndeka ka pratique oyo gouvernement azo dénoncer les lokeno le M23 est soutenu par les Rwandais na tawana biso to bimana balabala to dénoncer ki pe yango to lobaki les Congo au Congolais les Rwandais au Rwandais. Merci. Papa journaliste, je crois qu'il y a un cadre, il y a un message. Alors, pour la question, il y a 6 parties, la partie. Vu la bilan nous te côté nangwana, oppression te côté nangwana, à tous ceux qui pensent que installer parti. Mais tous ceux qui sont malais, mais tous dans la province de Congo central, parti représenté na Kinshasa, parti représenté na Bandundu, parti représenté actuellement na Kasai central, hein? Bande ko na biso ya Kasai beto abwe
Bana Kasai, BDMK, Kapia, BDMK, Kapia, BDMK, Kapia, 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 Kadika, la Mouritungadia Congo, objectif 2023, Kwikaba. Voilà, bien, on a dit que BDM message na Kasai, Tozo Bongama, je crois que nous avons installé comité provincial ya BDM Kasai. Bah, pourquoi nous avons Bongama, nous avons obligé de députés nationaux, na kati ya Kasai central. Donc, ils ont pas preuve de la sécurité, ils ont parti quand ils ont Congo. Mais nous ils ont la Kasai. Donc, ils ont récupéré parti et puis ils ont ça la salaire parti. Donc, nous avons azana pour ça à côté de la parti. Je crois que dans la province de Tangi, ils ont valablement représenté. Ceux qui ont biloté à travers l'émission, ils ont le numéro 084 077 77 75. 084 077 77 75. Ce que étant président urbain de la ville de Matadi, nako yambayo très bien, nako orienté yo na ba structure au place aux choses dans la ville de Kinshasa, nako on a personne numéro provincial numéro président provincial de Kinshasa, ce que na Bandundu, nako personne numéro président provincial de Bandundu, ce que na Kasai, nako personne numéro président provincial de Kasai. Bientôt nous serons vers Lubumbashi. Parce que pour Paris, ils évolué déjà. Calamité, je crois, avant fin enrôlement, tu vas à la peine à Lubumbashi. Voilà ce qui est malem. Pourquoi pas tu atteindre le nord na Sud Kivu? De tous les partis politiques, tu as peine à poster. Ndenge ba parti musu c'est ko bimisa ba député. Tu as oh non PPRD ko bimisa ba député na kata Congo central o des députés. Biso pe baden faut te bimisa ba député kuna na ba province on na ba Kasai. Na ba nord Kivu faut te à la peine ba député kuna. Ok, voilà. Ok, papa. Donc, Balandino Soubaza à travers le monde, Basili na Rolanda, Oza président, il y a section, il y a ville, il y a Matadi, il y a BDM. Ok, mot de la fin na yo ekoki kozala nini na Baïnios Bazolanda Biso, pe ba Obaza na besoin, baya ko s'adhérer na parti BDM. Merci beaucoup, papa journaliste. Mot de la fin na Ngazaboé. Tozolo ba toujours BDM Nzomunanzo, BDM Nzomunanzo, BDM Nzomunanzo, 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 objectif 2023, Kwikaba Nzomunanzo. Alors, tu as objectif 2023. Oui. Je crois lobby qui samedi, c'est ni à Fongola qui va porte. Pour atteindre l'objectif 2023, les membres nions, mais il faut que tu aies un carte d'électeur. Tu as un carte d'électeur, il faut que tu aies un matadi en 2018. La députation nationale, nous avons 3 sièges au niveau national. La députation provinciale, nous avons 4 sièges. Mais si vous avez matad, on a s'adressé particulièrement à Bana Matad. Biso Bana Matad, il y a un enrôlement à tour. Tous ont carte électeur et les moutons ont âge pour s'enrôler. À partir de 2006, le 31 décembre 2006. Tous ont carte, parce que tous ont carte d'électeur rebelle. Et qu'on permettre Bisso, le rôle en 2018, nous avons 4 sièges au niveau provincial, peut-être qu'on a 6 sièges, na 8 sièges. À ceux qui Bisso Beden, nous avons besoin de ça, Congo réclame toujours, Mfoumouné Mwandatsemi, à la gouverneur de Congo central. C'est pour l'ingé Mwandatsemi à la gouverneur de Congo central en 2023. Tous ont carte rebelle, comme ça, aussi ma carte rebelle, augmenter le nombre de sièges. Les députés provinciaux sont ébélés. Quand vous dotez parti BDM, les députés provinciaux ébélés, ils continuent à l'Assemblée provinciale, ils continuent à trahir les Mwandatsemi. Ils continuent à soutenir les Mwandatsemi. Ils continuent à porte-parole pour faire le gouverneur Orobino, peuple Mkongo, et voter déjà dans la pétition. Il y a 105 750 signataires au Bolingaki Nemwanatsem Azala, gouverneur du Congo central, pour mettre fin à l'insécurité, à la couleur des recettes, à pillage bloqué belé pour dénoncer. Mais, bino il va gérer les députés Oyo, bino bo voter qui na 2000. Bino la population il va gérer les députés Oyo, bo tinda qui na l'Assemblée na 2018. Oui. Alors, tant on est Mwandatsemi a posé candidature parce que biso peuple te senga qui n'est Mwandatsemi à la gouverneur, démonstration de force. Oh, bino mo pesa qui ndebo yako yambala ne Mwandatsemi, mais l'Assemblée nationale na élection, bon on a que résultat. Il y a tout mais il faut doter parti na biso bundu de mayala ba député provinciaux ebele comme ça biso ka to yeba ko voter ne Mwandatsemi ay ba ko za la gouverneur. Alors, na souka nazo profiter
rapidement ya kopesa bambote belé na camarade Don Vita depuis la diaspora o a contenera toujours ya kopesa biso ba conseil ya ko soutenir biso. En tout cas, merci, continuez à soutenir biso, tous ensemble, tous bunda ilongo parce que na 2023 o tous déterminé biso bedem, biso ba Congo ya ko changer image ya gestion ya province na biso. Or, pour changer image ya gestion ya province na biso, faut que kenega na nzela maponana. De na nzela ba élection. Donc tous obligé tobimisa ba Congo tous ba carte électeur rebelle comme ça tu ba kobimisa ba député provinciaux ebele. Mbote suka susu rapidement nazo pesa mbote na équipe des infatigables vertébrés. Il y a un comité urbain, il y a Bedem ville, il y a Matadi. Là je vois les rois de la transparence, les camarades Kindombe. Mbuta Jiklover, les confia Ngombe. Merci. Ngunza Fukamuntu Wasolo Kanzambi. Kwikaba, on est ensemble. Beto Noana, Ngaïka de lecteur na Ozango Lobby. 5 heures naza déjà na bureau de vote. Alors ba membre nyons ba obalingaka camarade Lubongolelo, Mbuta Lubongolelo, l'ingénieur Lubongolelo, tokende kozwa ba carte de lecteur parce que na fin enrôlement, tozana activité avant que tu fais enrôlement, dernière semaine enrôlement. L'initiateur à opération Nzomunanzo a organisé dernière marche de sensibilisation ya suka. Oui. Pour ba oyo nan peut-être bazakina ba voyer ba la ba pongi ba arrêter ba carte de lecteur. Donc vraiment merci beaucoup papa journaliste. Na ndenge oyeko surprendre nga na kati ya Palais Royal. Na satandaki te ki nako beaucoup ya nako mona bino. Oui. Inazaki déjà prêt à kozonga bisinga ke nako kendete journaliste azawa bo seulement 3-4 questions. Vraiment en tout cas na sepeli ezala mbala libos na kobengisa yo na matati. OK papa. Toko ya penza na toko sala émission likolo ya Paul Marshal. Ou bien pemena mbengombe parce que biso ezaba bakolo bisimbi. Pemena mbengombe. Oyoka mbengombe. Na yoka rega soki na ye kuna aobena na maite. Oui, on va placer la main, mais vous avez un gâteau qui est bien la main. Merci beaucoup. Ok, papa, merci beaucoup. Donc, Bissopé, c'est Peli Makasi. Donc, tu es à la résidence royale et année, mon entier, mais vraiment, accueil, vraiment, il y a Makasi. Donc, tu sais Peli vraiment Makasi. Merci beaucoup. Merci, très gentil. En tout cas, rendez-vous dans ma tête. Ok papa, merci. Donc, ok, vraiment, donc, Balandignon sur la chaîne J'aime TV, Bossili, Kola, Nabongo, président, il y a section, il y a Matadi, il y a Bedem, donc, il y a ville, il y a Matadi, à Sili, Nako, expliqué, donc, Bossili, vraiment, Nako, Landa, donc, Tozongili, et papa, Nabiso, Nangambo, donc, Ngunza. Donc, tozongi papa na biso ya Ngunza. Donc, papa message na yo ekoki ko zalanini ba obazana besoin ba ya na religion ya ne mwana ntemi. Donc, mona yo ekoki ko zalanini. Matondo na sepeli mingi papa journaliste. Oui. Mona nga elingi ko loba na lobinanu tobeleli biso bangunza tobeleli na bayindo nyonso botelema bolala susu pongite po tango ekoki po Pumukimbangu alobaki Kongo dieti kuiza bangunza bana dioyala de yoso kyozo kende luka religion mususu yo mutu moyindo etali yo po tango ekoki oyo ya kosale la religion na yo oyo ya bayindo ezane sika mususu toko lukelango na bangunza ngo bango wana bazo yasiko bayako luka pe bango esika oyo fo bazwa mozindo ya religion na bango na grand maître ne mwanda nsemi yango wana ngunza fukia mutu wasolwa kwa nzambi president national ya bangunza nyonso oui. Abeleli na bangunza nyonso ya Congo Central ya Kisasa pe ya mokili mobimba oui. Pona kosanga na isika moko po biso bakoko na biso balobi tubunda mpandu katuvambulandi mpanduko balobi tsaku panzu nzinga tubunda mpandu katuvambulandi mpanduko kadi ngunza ununganga kaka mpeve ya mika myambwa na bolingo kaka biso bangunza tokolongela pote religion na biso tokolongela ya bayindo kaka totika kokende na ba religion nyonso oyeza ya biso te poto zo komizongi sana sima tala pasi ndenge koti na bayindo bazokufa bayindo bazoyoka pasi bayindo ba maladi
ya kilikili oyo bazokoka susu ko traité te biso bangunza tosengi tobeleli sikoyo boya na bayindo boya na religion na biso boya na bangunza nyonso oyo bazoyoka pasi bayindo bazoyoka pasi ekosila olingi koluka biso topesi numero na biso oui 084 95 18 269 084 95 18 269 tozana oyo nyonso ya mokili oyo tokokozwila solution kati na esika oyo po nyonso solution ezali na kati na religion na biso eza religion ba mikolo biso nde bato liboso na mokili mobimba beto kungipiti beto taduma kungipiti Egypte biso totongaki yango okoki kolobango mwana lingala parce que bato nyonso tu ba comprendre parce que mutu nyonso ayebini ki Kongo te okopesa mwa moke message na lingala na balandi nyonso bazolanda biso bameka mpe na comprendre pe oroyeba na robetela biso chef oyo amemaki bangunza nyonso bakutana na le grand maître ni mwanantie mikombo na epe ezalaki nani yango wana na sili koloba ke nalobaki yango na Kikongo ke beto twatunga ngipiti yango nalobi na lingala ke biso nde totongaki ngipiti bangunza bakongo biso totongaki Egypte soki puissance nyonso ezo règne kati na mokili oyo eza biso bakongo biso bayindo biso totongaki Egypte donc puissance wana eza kati na biso eza kati na maboko na biso eza kati na esika oyo tovandi donc kokendela okelango esika mususu te awa mesoki olingi bamema yo oyebi te yaka na ngunza fukia mutu wasolwa kwa nzambi akomema yo kati na esika kati na libulu ya mozindo ya mystère oyo koya ko trouver mystère Egypte et pas grand maître ne mwandansemi mususu azati bazami balete bazami satu te kaka ye moko oyo mfumukimbangu atika kina mokili oyo ye wanande ya mukolo aleki bango. Ok, merci beaucoup papa merci beaucoup papa na ba réponse nyonso aussi vraiment ko yanola na ba téléspectateurs na biso. En tout cas vraiment beau s'abonner massivement bo tikala jamais kozala dessus et bon vraiment awa bino moko pena bo moni résidence to zana ba tebele ba banga fo ba kota wa po awa ba kota ngo vraiment na ba loyengeti fo zwanzela po awa ezap vraiment blague donc bon continuer ko s'abonner bo tikala vraiment jamais kozala dessus to saka wana ko sala musala otopona ko se la bino là aussi je profite ya repesa ba oya ngambote à travers le monde isika ezomi bino Rachel Mateta Mwesia kilo place aux ali bambote no vraiment ebelé donc na pesi bongo Deborah grâce Koumasui bambote ebelé bon séjour à Kinshasa na bosente Deborah Mbaki à Paris vraiment bambote ebelé sans oublier mon oncle de Yonzinga André qui a Suisse donc bambote vraiment ebelé tosoko baka wana kusala musala topona to se la bino mbote na cameraman na biso azaki na simana na kombo ya Adonai Lusala donc nazalaki vraiment wana nga héritier matengo ya représenter les bino émission ya lelo na mutema moko donc émission leki na PRS oyo nyonso azana besoin à s'adhérer na partie BDM yané mwanati mi porte za ouvert donc équipé na religion te karande basili na yanola awa donc ya bolongola ba pension wana ezalaki awa soko ye ezalaka boy non biso pena to koti awa nde toza na résidence ya né mwanati donc ba yambi biso na kimia to solo li bien donc ezana ngona mibero moko te oyo ezaki soki oye awa nde baroye biso ki awa ezaboye non donc on a azana besoin aya ko s'adhérer na partie BDM porte vraiment eza grandement ouvert donc vraiment wana tokutani à la prochaine bye bye.